Shalom, 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 vous allez bien brancher na breaking news, Basangwa Congo, Nabanda Kunabino, Ngongango, Bolandaka, Proverbe 30-30, en direct à Mongalema, pour na Basango ya Congo. Basango tozana ngona mesa, Bakinois, Bakokoka Kosala, Oyo, Brazzaville, Basali. Parce que tout le monde à travers le monde, ba image, tambola, ba vidéo, tout le monde bravoure, pe courage à Brazzavillois, nenge babimi libanda pour na koboya changement ya constitution, pe koboya troisième mandat et salama parce que tout comme ngonga oyo Barack Obama loba qui était aligné en Afrique ba institution fort et non des hommes forts. Malgré Bitumba, malgré Masasi, Brazzavillois, Babima qui lokola Montomoko, pour na koloba non et non, tozo senga pe bravo Rwanda et monana na ngambo mosusu ya Congo, et sika wapi ba dongolomiso, ba binemi na biso bazwa mboka en otage pe balingi kokendete. Donc merci na makamno sozo kendepe pe na ame ya bandeko nyonso babungisi bomo ina bango na bitumba ya Brazzaville. Toko senga na bakonzi na biso vraiment ba zalaka lokola ba mindele ba protégeaka population na bango ba respectaka population na bango pe ba respectaka constitution na bango totika komona nanu te na mboka mundele constitution mandat esili mutu azolinga tikala na pouvoir contre mandat pe contre kisa constitution ya mboka. Moïse Katumbi ba désespère ya ba faux penalty ba kutani na Londres na Vital Kanyangi Sikingire oyo azali mwana ya Rwanda pe a lingi kozwa nationalité congolaise na makasi po comme président pour na ko continuer musala oyo salaka ya ko fonder PPRD pe ya ko aider Kabila na ko comme président ba kutani na Londres ba sali ba alliance ndenge nini bako buba ba congolais pe ndenge nini bako continuer ko boma pe ko continuer œuvre ya mentor na bango o ezali Joseph Kabila pe Kagame et pourtant esengeli boye bake bande kuwana mibale na kati na ba mibale ata moko te azali na papa pe mama ya congolais à 100%. Donc na constitution na biso bakoki jamais comme ba président de la République mais eloko akoka moi. Et salami na Londres, il y avait quelques combattants au bazaba traître, ba yebi masolo, bazala kiwana, pe ba le ba mbongo sima bazo kosake, bazo bundela Congo. Deux étrangers, Vital Azali Moko abotami na Siangungu de parents rwandais, Katumbi Azali Bongo congolais à 25%, papa nae Azali juif italo-grec. Donc deux étrangers bakutani na Londres pour na ko discuter ko tala ndenge nini ba ko continuer ko boma pe ko buba ba congolais ezali mawa mingi. Alors biso ba congolais sengeli to stopper des spécialistes ya ba faux penalty mi balé oyo. Alors mais c'est puis là azat contre l'obsession ya monsieur Tshisekedi alobi obsession incompréhensible de Etienne Tshisekedi de vouloir violer les statuts de IDPS en allant au dialogue avec Kabila et avec Kengo et les autres. Ba combattant tout baboy dialogue avec les génocidaires Kabila pe bazo ko kamwa pourquoi IDPS azo kende yango. Alors et pourtant IDPS a yebi bien que na Congo tout ça sous occupation. Problème est lié à fichier électoral. Nenge madame Sarah ou ya États-Unis azoroba mais tout un problème il y a infiltration il y a armée rwandaise na niveau nyo surtout il y a armée pe ya institution. Alors tokamwe papa Tshisekedi pe batu Kengo c'est normal parce que c'est un Rwandais akolinga ki na dialogue pour nous sauver cousin nae pe na sauver politique au babanda ko sala banda kala mais to éviter pourquoi Tshisekedi azonima okende na dialogue oyo mutuana azali usurpateur asali haute trahison ya l'état à côté ça ba pays étranger ba armée étranger a bomi plus de 20 millions de congolais pe ateka mabele na biso na ba étranger to éviter mutande ngwana to kokende na dialogue pour na nini. En tout cas
un jour histoire rejuger bateau tout bazon ni de dialogue na Kabila pe ba combattant ba boy dialogue ba boy mutunyo surtout o akokende kuna ezala ba lobby boy a partir lelo mutunyo surtout akopolluer internet azala mutu ya PPRD azala mutu ya IDPS to ya Parico to longola na groupe parce que azotia distraction pe azotia zizani na groupe na biso ba Rwandais ba kota na Facebook ba koma neti ba combattant ba changer bilongi ba changer ba profil ba tia ba profil à lokuta mais bazotia zizani pe bazotia distraction makasi na komba kamere mutu a stoppa ba kinois na janvier tango ba tomboka ki pona kobenga na Kabila ye mutu stoppa ki bango koleka na Radio France Inter pe koleka na ba chaîne ya mikili ya poto koloba ke bato ba bimasuli bandate nyoso wana elaki po a sauver cousin na Rwandais Kabila. Alors, Oyo Yemoko a sala livre Pourquoi j'ai voté Kabila. Oyo Yemoko a présenté la population. Pe Yemoko a fondé parti na ye. PPRD o ezali parti ya Vital Mutas fondango. Alors Vital Kabira, Vital Kamere azali pe moko ya batu o azali ko travailler na opposition na Kinshasa pour na koteka ba plan nyo surtout oyo opposition ezo sala. Alors ba opposant nyo so Kinshasa ba yebi yango soki bazo velo ko mokote so bazo continuer ko travailler na Vital pour azo futa bango bien pe asomba opposition so Kinshasa suite yango lelo asini mikanda akende na dialogue pour na ko sauver ndeko na ye. Alors tobakisi susuke Vital Kamere asomba opposition pe asomba Félix Tshisekedi na IDPS pour na ko détruire IDPS pe asenga na ba Congolais batika Kabila asili sa mandat pe akoma sénateur à vie ba tolobaki ba accompagnateur baza bato bayaka koloba botika ya si sa mandat botika ye asala suka botika ye akokoma sénateur à vie un criminel mutu aza nationalité congolaise te mutu oya bomi place na ye eza na prison place na ye ezalité azala sénateur à vie. Alors so Vital azo sala bongo ezali poete azali complice na ye, il faut à protéger cousin na ye Rwandais lokola ye. Vital ne a infiltré opposition pe atekaka ba plan tout yende fondateur PPRD. Vital kombo na ye na kinya Rwanda elakisi flou, manipulateur, menteur, serpent venimeux. C'est-à-dire que tout au long de la carrière na ye même ba câble ya ambassade des États-Unis occidentaux que c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Il y a un moni zata na confiance na été parce que c'est un menteur. Alors serpent venimeux partout à l'écart aboaka ba venin na ye ndenge bambala balobaka nyoka mubi soke suyo venin na ye na kati nzoto na yo sala kata 24 heures il faut yo okufa. Nous avons un grand devoir à stopper les Rwandais et venger plus de 20 millions de Congolais tués à cause de nos richesses. Devoir au Japon Congolais, nous sommes venger les Congolais au Babomi Bango. Toujours les plus de 20 millions de morts. Toujours la basi na bana violé, ba territoire na biso ba botoli, ba citoyens ya est ya Congo bazali déplacés, plus de 130 000 bazo kufa na nzala. Parce que Kabila a sala génocide na Congo. Donc, vengeance, venger et rendre justice est un devoir sacré pour tout Congolais, Nambo Kanaye. Alors, Washington appelle au transfert pacifique des pouvoirs à Kinshasa. Le sous-secrétaire d'État américain à la sécurité civile, la démocratie et les droits de l'homme, Sarah Sewell, appelle les Congolais à bâtir un fondement pour assurer le premier transfert pacifique des pouvoirs de leur histoire. Alors, on a évité les Américains, so bazo so biso lokola bana mike, to bazo so biso lokola ba sous-homme ba pygmée, même ba pygmée lelo baza évolué. Alors, comment Sarah Oyo Azali Bongo, sous-secrétaire d'État en matière de sécurité civile, a que nous promettre na ba Congolais passation à pouvoir pacifique nangonga Oyo ba américain ba bien que le Congo est occupé, son armée est infiltrée dans tous les couches. Comment un pays infiltré, l'armée infiltrée dans toutes les couches, la société civile infiltrée, le département, les ministères infiltrés par les Rwandais et les Ougandais peuvent
peuvent faire la passation du pouvoir pacifique. Donc, et comme si que les Américains, bien que Mboka Labiso, ils allaient infiltrer dans l'armée rwandaise au Kabila côté ici, comment bazo kosa biso na moi boyeke to ça la passation il y a pouvoir pacifique. Et pourtant ata fichier électoral ba bongisi yango mais to ça na problème au batikeli biso angui sur roche ils allaient ba armée rwandaise pe ougandaise tanzanien sud-africain angolais zimbabwéen na kenyen oyo na rwandais au baza na Congo bokosala na bango nini bato wana nyonso tu baza bakoma ba généraux bakoma ba colonel bakoma ba PDG bakoma ba nani ba société minene mai bato bazo meleza mai ya au poison au courant ezalaka te siko bino bozo luka bozo kosa bato ke ba osala passation en pouvoir ya pouvoir pacifique et kosala mateza rêve eza utopie. Alors et kamusingai Mbuta Tshisekedi Kengo na les autres pourquoi bazo jouer Jiwana ils parlent des fichiers électoraux mais personne ne parle des mercenaires et des soldats rwandais qui sèment la terreur à Kinshasa, à l'est du Congo. Mais c'est quoi ça? Comment vous avez un fichier électoral? Mais problème à ma casse, c'est l'insécurité. Ils allaient ba Rwandais au bazo bomana butu na moy, ils allaient ba troupe oyo Kabila côté ça pour ça la kaoboye biango, mais bozo betakara, pe bozo promettre batuke, bozo sala passation pouvoir na kimia. Alors ils ont comme sabiso Tshisekedi azali docteur en droit, ayebi droit, aza bien informé, ayebi masolo nyonso, toyebi te pourquoi azokota na bateau oyo, andi mabiloko oyo, yaroke na dialogue, na un tueur à gage, un criminel de grand chemin, un bandit de grand chemin, un génocidaire. Na évité pour quelle raison bazo dolote Kabila na évité pour nanini et pas Gbagbo bagne ko attaquer pour nanini et pas ya Kadhafi bataka kié pour nanini Samuel Do bataka kié et comme ya Kabila ba négocier bazo négocier pour quelle raison les gamins de Kigali l'ancien taximan et Moteki Kamundele a tué plus de 20 millions de Congolais azali na crime plainte na CPI, il y a crime contre l'humanité, oyo ezali bongo condamnable, il y a plus de 25 ans de prison. Pourquoi bozo lingako négocier na ye? Alors ezali mamamingi, eza mamamingi. Quand Sarah salue les efforts de Kabila contre les viols au Congo, cette femme se moque-t-elle de Congolaises ou comment? Qu'est-ce que Kabila a fait dans 12 ans après la mort de Mosé? Kabila, qui est censé faire la justice après la mort de Mosé, qui est son père spirituel. Kabila zoko quand même pas koyeb sabiso nanya boma Mosé atia batna boloko plus de 10 ans balobagelo remonte bavanda. Ce Kabila azoko ka ko éclaircir bisote sur liwa ya muto abokolai. Muto yo amemaye na Congo. Et bongo ba congolaise oyo ayebi bangote. Oyo bazo violer, on peut savoir justice. Alors moi si Olé Azo Bakiazo saluer effort oyo basali contre les viols et pourtant na Congo les viols continuent na ba prison ya Makala il y a des gens qui sont séquestrés bato bazo kufa na nzala bazo soigner bangote. Alors moi si oyo azo kende ko féliciter yango pe kolobango na miso bato nyonso tout alors ezali vraiment injure pe ezali bongo lokola bazo ko finga biso ba congolais lisusu tozoba nous devons être unis pour bouter dehors le dictateur, les dinosaures, les extraterrestres, les criminels et les agents du diable, Kabila et son système. Donc, breaking news alelo, eza mukuse me muzindo, parce que na mesa na biso, tous en a problème, oyo balobiete, américain, bazo yepsa biso ke, tozo ke na passation au pouvoir pacifique, et pourtant, ezali angui sur roche, batutu ba yebi ke na Congo, tozali bongo na ba armée étrangère, tozali bongo na batu ya mitema mabe bandoki bazana kati ya mboka. Tomelaka mai batia citron eza malamu pour na santé parce que ceux qui au komi kolekisa plus de 85 kg eza malamu te, il faut melaka tina na citron, otiaka mai na citron, osalaka ba physique pour éliminer yo eza malamu mingi. Donc tolobaki breaking news alelo spécialement et allié été quelques Congolais au balobi baza na opposition to balobi bazali bon ba combattant
assistaki na réunion ya Katumbi na Vital na Londres po balembongo balobi eloko moko te ezali eloko tozo ko déplorer yango na kolela pe ko condamner yango pe bato wana bakozwa mbano na bango. À part wana tolobaki ete ezali mamami komona IDPS kengo na groupe opposition oyo ezali bongo mokambi nango kamere baza bato balembongo baza bakolabo bazondima kokende na dialogue na mutu oyo bakoki ko dialogue na ete. À part wana tolobaki ete na mboka na biso toza na grand problème ezali kaka ya fichier électoral te mais toza na problème ya ba armée étrangère oyo eza infiltré na mboka na biso bazwa ba nationalité bakoma ba colonel bakoma ba généraux na Congo mais baza ba congolais te. Le cas ya Kunda Bantuare le cas ya bato mosusu yango no moni ba s'opposer même bazu audace ya kokende ko poser ba candidature ti na magistrature suprême. Le cas ya Kengo Ruberwa, le cas ya Kamere, le cas ya Kabila, bango nyo surtout baza na droite na Moïse Katumbi baza na droite ya ko poser candidature lokola ba congolais parce que lokola président Congo parce que baza ba congolais ni de père ni de mère nenge constitution ezosenga. Alors biso ba congolais toza na article 64 c'est la surtout telemela batu nyo surtout oyo groupe ya batu to groupe ya individu o bakoya pona kozwa pouvoir na makasi. Bato babengi Londres ningani babengi nga po batu na qu'est-ce qui s'est passé souki nini. En tout cas sœur Aminata na pasteur Michel na bomi moto etikali pasteur Michel asala geste abenga sœur Aminata a avancé quelque chose asala qui décharge pasteur sœur Aminata boyi décharge alingi ba pesa ye moi avance pour ba continuer mais côté mbila sœur Octamperaki aboyi kombila mbila lelo. Mais ce qui pasteur Michel Bato Boyebi a contacté sœur Nabisote oyegoya lobby dimanche dimanche nga na rozalate lundi pe na rozalate na okota soute pour na salle de momie na roboma moto. Merci sœur Nabiso Aminata pour la compréhension ndenge oyokinga au drop case police a quitté lobby mais ce qui boyokanité nga na okota soute mokile yoki ba obayebi pasteur Michel ba yebisaye asolo kitoko puisque sœur aza la raison oya sali et zalakate. Alors tous ali bongo lelo samedi eza lelo mukolo oyo séminaire na biso te séminaire te mais conférence na biso bandi conférence na biso sur comment sur le témoignage ya mama Grace Kalanga boyebiye mama oya yimbaka Elombe CC mama oya ningisa Kinshasa mama a salelaka Satan mais Nzambe a bengaki a sauvaki mama a témoigné ndenge nzamba longola ki na monde des ténèbres bola moni na moni na kosala na Nzambe pe to ko parler sur comment vaincre les maris de nuit parce que mari de nuit na femme de nuit bangonde ba ya na esprit à célibat. Alors lelo ezam ko ba couple vraiment ekozala na numéro 1 Seymour Road South Road Seymour South Road ezali na Manchester Clayton référence nango ezali bongo na bis 216 to 231 oyo wuti Piccadilly ezokende Ashton référence ezali Aldi Clayton soko komi na Aldi Clayton okiti o contourner ba shop okomona église a munene bakoma World Harvest Christian Center na français ba ezali la moisson mondiale c'est-à-dire tuzawana à partir il y a 16h30 tu 20h30 beaucoup manatan pour tosi Satan dimanche pe kozala bongo. Alors tozana mama grâce aza déjà na nzela na autoroute azo koma Manchester Kalabingité en tout cas boye belé beaucoup sepela beaucoup regretté. Alors nazo ko annoncer déjà année prochaine 2016 ce qui est soit izongité tozana conférence dîner. Donc proverbe a créaka année 2014 na ela ebino conférence batutu ba komi na conférence année 2016 ezali conférence dîner ezala 3 jours na mars vendredi samedi na dimanche. Alors ekozala conférence dîner c'est-à-dire na église na biso toza na capacité ya koyamba 200 personnes toza na ba kiti na ba mesa ekokoma pe lokola restaurant c'est-à-dire ba kotia ba mesa wana ba kotia biloko kolia ekozala taba ekozala makayabo ekozala Thompson kwanga na makemba ekozala wana na mikate ji na mai ekozala wana ba orateur cette fois-ci
namoni ke Manchester tozo beng saka batalibanda mais biso na biso pe fo unité alaka. Alors proverbe bolobara proverbe yo sangisaka te. Cette fois-ci proverbe azo sangisa invité na ngai ezali bongo Archbishop Mboyo ya Bolton, Pasteur Willy Tela ya Manchester, Pasteur Ntumba ya Manchester, tokozala susu na Mama Grace parce que mokolo wana tokozala mokolo moko boyo za pona ba mama pona ba couple, Mama Grace akozongela biso susu et puis Mama Bena bakozala na Mama Grace nanga moko le messager terme nango ekozala si le fils vous affranchit vous serez réellement libre. Omoni a ezala bato belé ba pasteur ba bondela pona bango bambikudi ba bondela pona bango mais le fils de l'homme Jésus-Christ de Nazareth nanu abondela pona yote nanu affranchissa yote. Or Bible zoloba si le fils vous affranchit réellement vous serez libre. Donc na 3 journées wana tozana ba prédicateur tozana Archbishop Mboyo tozana pasteur Willy Tela tozana pasteur Ntumba tozali bongo na pasteur Emeka za nigérien au to travailler na Manchester bango baza na World Harvest Christian Center ba anglophone biso tozana World Harvest Christian Center ba francophone lingalaphone. Donc to travailler ensemble na bango to senga unité ba yembe zala ba frère José ba tantine Coco bozala invité boya koyemba et puis tokozala na mpaka na Freddy Binda bakozala wana pona ko agrémenter na frère na biso oyazo kambalelo Hervé akozala pona koyembela nzambe. Et la conférence moko munene ona ne salamate et ozala dîner bokovanda bozolia basali na nzambe bazote ya sango malamu. Je crois et ozala expérience bongo kitoko na Manchester ya unité pe tobando salaka bongo ti mokolo yeso akoya. Donc breaking news ezali yango tobandi lelo témoignage à maman Nabso grâce au yezali sur comment Nzambe a sauvaquillé dans le monde des ténèbres, puis comment vaincre le mari et les femmes de nuit au Yememaka, esprit à célibat na kati yaba foyer. Alors tous alana ebele beaucoup sepela parce que respect à temps de rigueur bisovma to bandaka 17h30 to bandi et 16h30 to bandi 20h30 aussi, c'est-à-dire tous en 3 heures du temps oyo tokozela bino toko partager et aux amalam do mama grâce à Zanabiso azali mama oyo asali linzambe oyo alingi nzambe oyo azotatola ke abandaki na monde de ténèbres pe asuki pa nzambe. Merci mingi. Breaking news ezalaki bongo basangwa kongwe pa na bino tokutani na conférence alelo pona sikoyo breaking news.